Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numero oza komona. Agence CH Money tosalaka mikolo nyonso. Bandeko ya yolo mbote. Mbote lisusu. Awa bomoni police na bino na terrain. Tolansaki lobby opération Ndobo. Opération Ndobo ezali opération mokonzi président Félix Tshisekedi alobaki na biso totia yango en place po kimia ezonga na bakartier na biso. Bandeko na biso oyo bozomona tokangi lelo otobengaka bakuluna tokebisaki bango depuis un temps. Tolansaka pe message na bino ba famille ba papa ba mama bobomba bango na bandako bokebisa bango. Sikoyo toleki na étape mosusu tozokanga bango tozomema bango na justice basamba bakondane bango babomba bango na baprison po cité baveni na biso bakartier na biso ezala na kimia bato bakoka kotambola na sécurité. Lelo ezali première opération chaque semaine tokosala yango ti tokosilisa eloko ya mabe otobengi kuluna banditisme urbain. Opération ezali lancée bato nyonso sikoyo bayebi tobandi na Kinshasa tokodéploye yango na bavile na biso nyonso ezala Lubumbashi, Matadi, Goma, bavile nyonso esika banditisme urbain ezali tokose déployer na opération Ndobo pe tokosilisa yango. Donc awa bato nyonso bayebi oyo balingi bazonga na nzela basalisa leta kimia ezonga, c'est le moment bazonga. Oyo bayebi ke bana na bango bandeko na bango baza na kati ya baekiri wana bayebisa bango batika machete zongisa bacommissariat de police ezali wana okende kozongisa bainstrument nyonso ya mabe ezala machete tournevis biloko nyonso wana ya mabe bosalelaka bozongisa yango na kimia po tolingi bavile na biso. Bandeko ya yolo mbote mbote lisusu. Awa bomoni police na bino na terrain tolansaki lobby opération Ndobo. Opération Ndobo ezali opération mokonzi président Félix Tshisekedi alobaki na biso totia yango en place po kimia ezonga na bakartier na biso. Bandeko na biso oyo bozomona tokangi lelo otobengaka bakuluna tokebisaki bango depuis un temps. Tolansaka pe message na bino ba famille ba papa ba mama bobomba bango na bandako bokebisa bango. Sikoyo toleki na étape mosusu tozokanga bango tozomema bango na justice basamba bakondane bango babomba bango na baprison po cité baveni na biso bakartier na biso ezala na kimia bato bakoka kotambola na sécurité. Lelo ezali première opération chaque semaine tokosala yango ti tokosilisa eloko ya mabe otobengi kuluna banditisme urbain. Opération ezali lancée bato nyonso sikoyo bayebi tobandi na Kinshasa tokodéploye yango na bavile na biso nyonso ezala Lubumbashi, Matadi, Goma, bavile nyonso esika banditisme urbain ezali tokose déployer na opération Ndobo pe tokosilisa yango. Donc awa bato nyonso bayebi oyo balingi bazonga na nzela basalisa leta
kimia ezonga c'est le moment bazonga oyo bayebi ke bana na bango bandeko na bango baza na kati ya baekiri wana bayebisa bango batika machete zongisa bacommissariat de police ezali wana okende kozongisa bainstrument nyonso ya mabe ezala machete tournevis biloko nyonso wana ya mabe bosalelaka bozongisa yango na kimia po tolingi bavile na biso. Masolo ya moto botikela bawewa bamaseba, masolo ya kwanga botikela bateke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. Agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.